Botena balanino se ato komi wapi na lobaka toujours epenge Fofana bon message na voir na nga pona nini. Nazalaka toujours na TV na ko la sa beauté te, na ko la sa couleur te, na ka toujours na information. Comme on message na lobela politique, mais pekisi te mutu na domaine na ye, oza moteki. Osala ka iloko tel, so o evanga na ko zoyo na présenter au ba congolais. A les politique mais à les qui concerne santé, question, réponse. Docteur Kabimote. Mbote ndeko Fofana, mbote makazine tokomi wapi, mbote ndeko nanga Elezer, grand maître alobi boye apesi mbote. Kende liboso kozonga simate, tango kozonga langa sima na kucho kana. Kende liboso. Allez, babé, ça va. Pas ça va bien comme il est un grand maître. Grand maître à quoi? Grand maître qui prouve. Et là, on est là que ça va congolais qu'on a grand maître. C'est un épisode. On a devant télévision. Et l'autre est basé grand maître les doyens. En tant que généraliste professionnel en médecine naturelle, les doyens. C'est ça. C'est ça le grand maître, mon frère. Docteur Kabi. Et puis, nayebi sakabatu boye. Sokinde konayo azokende musika tikaye akende musika. Nete lokola wonde konabino Fofana azo ya ma grand maître. Mabeza wapi. Professionnel les doyens pour na makambeteli ya banzete. Biso to côté mena makambeteli ya santé esili. Puis ce que c'est ngeli pour na côté ya mboka nangai. Toko solo na pele sus. Pour la télé banzete pas il faut y banzete. Est-ce que y banzete to zamba pe to sakayo. Et à Liboso, il faut que tu aies un témoignage. Moussala nyon surtout, il faut témoignage. Ndeko nangai. Faut y témoignage. C'est ça. Ce qui témoignage, exact, lukuta, c'est longa. Nenga na yebeli médecine naturelle, ou bien médecine yabakoko nabino. Ce qui a dit que vous avez un problème de santé. Otamboli eloko ezate bosuki sanga na yebi sakabino mbala na mbala. Lokola mwana mwasi moko abengi grand maison temple du roi Salomon, autre binzamba salut grâce. Toza na clé na lobaka bon eza clé. Kadena. Ndeko na ngai. Quel que soit kozala nani. Lokola za na chaleur. Héros esprit ezaka bien te. Omoni cher oyo. Ekozala boye. Suka mais loko eza mokili muto kozala te. Ngaba kotela mena biloko oyo mbala na mbala. Bande kona ngai bo ignorer médecine naturelle te. Bande kona ngai ebele bazokufa na buzoba. Na ebisi bande kona nga. Nazo bandela. Maladie incurable en général, sauf la mort. Sauf Ebembe. Ndeko na ngai, soko oyena Ebembe na yo, kunda ndeko na yo en tête reposée. Baki de Ebembe wapi? Kunda yango. Yo seku sakate. Na lobi boye. Oseku sakate. Na ko seku se Ebembe jour ni ndeko na ngai. Eko eza message moko ndeko na ngai Fofana message ya lokuta. O moto akufaki. Alala ki boye. Na sekusiye. To ka ba témoignage en ligne. Eza biloko ya gamet. Papa, eza biloko ya lokuta. Na lobi boye quelque chose ozala magicien. Ozala nani marabout et pas na ngai azo exister te. Ngana zo bisa yo. Soko ozana santé wan. Ozi prostate besoin magie. Eza biloko moko moi ya ko bisa batebele mususu makambo na ezate. Okoza na manger, okoza la pancité. C'est ça. Okoza na manger, okoza moto a science, moto a rose croix, jamais okoza la pancité. En tant que la grande maison temple du roi Salomon. Ça va bien tant au gana kaboye. Ah ça comme grande maison. Ça on ndeni. Ozo grimace bato na TV. Ezo grimace nazo gangela milimu ya maladi na zotu ya bato. Mbo? Nazo gangela maladi na zotu ya bato. Même sozo évoqué ndi. Même ndeko na bino moko awutaki ko benga grand maison na Hollande. A bengi grand maison na landaka yo malgré mikolo belé
na bandaki komona te ndeko na ngai eza kolobo soki bomoni ngai te eza te kaka docteur Kabe aza te eza lukuta so mati na minute oyo naza musika koloba ndenge nini toza na bamaladi mosusu ndenge na benelaka yango nayebi te parce que omoni télévision eza radio te ozoyoka nalobi boye ntango wana boyebeli nga grand maître eza susu bongo te nalobi naza likolo mpo na nini nazoloba bongo ndeko wana alobi docteur Kabe mais il faut osala opesa message na bato nyonso tu balanda ye bien parce que malgré opesaka wana monoko ya mboka na biso mosusu bayebi yango te mais bozala bainterprète ya mboka na bino c'est ça c'est ça eza drapeau ya mboka na bino etelemi bongo nalobi na monoko nini soki oye na français vraiment bakodefendre yango sans problème na mboka na bino parce que grand maître nalobi boye monoko moko te oyo ezangi te mpo na koloba yango en tant que grand maison okoye na nyonso tu nalobi tokosafronte na yango nyonso tu nalobi boye maison eza calme sans problème nyonso okoye na yango okozwa yango na flama okozwa kaka na kisasa ozwi flama na kati ya quelque soit nini okozwa nyonso problème eza nini nayebisaka bandeko na ngai soki bino boza mosika oyo nazobanga bino boza barepresente ya grand maison drapo ya mboka na bino eza ngai oyo bapesi mokombozi batonien mpo na kokatisa bakongolais bazala na ngambo ya fleuve bamaladi incurable en général lokola drépanocytose ou bien anémie SS eza maladie incurable mon frère okozala na mbongo me mwana azosufri na nalobi boye papa na ngai anémique okoki kozala na biloko nyonso tu eloko eza te ndenge nabelelaka temple du roi Salomon mutu moko te oyo azalaka riche lokola Salomon aza te biloko nini okoyebisa mutu moko basi 1000 okolala wapi nani asakokisi basi 1000 na mokili depuis que Salomon azali lisusu te eza kolobaka mutu ya bwanya na minute nalali koto ou bien 10 minutes ou bien 1 minute dans quelques minutes vite place wana eza makambo ya Nzambe koganga ndenge boyokaka nalobelaka yango mede fois na Hollande bandeko na ngai ya Hollande olobi ke docteur Kabe lobo malembe nakoloba malembe te ndeko na ngai nakogangela maladi na nzoto na bino mpo bino bozoyoka te bisika bino bomonaka net hépatite A hépatite B hépatite C eza maladie incurable mon frère ata otamboli ndenge nini bosukisa nga nayebisaka bino okuti grand maison apesi message te mutu okose bino te eyo eza œuvre en esprit oyo eza esprit asali émission na ndeko na bino Fofana te boyebake kozala roi na lali pongi ya babebe azo raisonner na kosala na mokili ola pongi ankoiti ndeko na ngai kangili sumo ezokinga kaka ndenge olobi wana na kozala liso ankoye mpona nini kotala mpe lisusu maladi nini ezoleka na mboka na ngai le problème eke bandeko na ngai nayebisaka bango boye oyo eza commentaire te bozala lokola mwana mobali Thomas oza na hépatite nyonso traitement eza lokola drépanocytose ou bien anémie SS bosukisa ngai nayebisaka mpe lisusu bandeko na batuberculé bato ebele mosusu batuna ngai na États-Unis docteur Kabe mais VH sida ndeko na ngai soki oza na ndeko na oza na VH mais yeba mpe ke hépatite eleki VH mais wana ezoloko te kisi oyo tozotraite bato ya hépatite nde tozotraite bato ya VH eza virus mon frère même mundele ye moko asali recherche asali kisi ya VH pourquoi pas na biso mpe bato mwindu oyo banzete bakasa nde mundele asalaka kisi mais différence eka ya emballage mais docteur Kabila ngo souffle mwa moke mosala so sa témoignage bato moya baconsidéra yango eza te
à travers une nouvelle adresse posa sous na kabambar te okomi na kabinda na kosanga na manix ya Kembolo affaire kotalisa biso lolenge bato bazobika ba sénégalais ba maliens ba camerounais pourquoi pas ba américains ba français pour qui selon wa Kinshasa tondaka mikila poto ezo mata ba avion témoignage eloba après tosukisa po lelo toloba kebelete to prefara nini musala na yo eloba oyaka na télévision pour bato bamona docteur Kabango azandenge nini la télévision eza radio te manix ya Kembolo ne place osanaka na nzoto mosimbaka molimo te tika molimo kolo ye moko abatelango image ngai nayi na docteur Kabe parce que nalaki kobela malade ya sucre ngai nazwi nzela nayi awa mais awa ngai nazosentir nzoto na ngai sucre esili nazongeli biloko na ngai ya sucre esili na nzoto mais bato oyo bazosuivre ngai bazolandela biso baza na diabete baza na makambo ya sucre wana bayaka na docteur Kabe ndenge biso toyi awa nzoto ezongi sucre esili na nzoto nazalaki malade nazalaki kosaigner na ndenge moko ya kosakana te nalandaki na télévision namoni batémoignage vraiment nasepelaki mingi yango nasalaki tout et tout nakomaki na 5 heures du matin bango kuta bafungoli te nakoti basali ngai batali ngai babi ozomona ndenge nabi naza kosaigner kaka ngai nasi nakoma na ménopause mais nazokomprendre te makila oyo ezobima ngai ya ndenge nini. Siko docteur Kabe abaki eza malade nini? Papa Kabe singa eza cancer ya matrice. Siko nini yango esalemela yo tango okomie pa na yo? Papa Kabe apesi ngai traitement seulement 2 fois kaka. Donc au deuxième semaine na ngai nyonso ekatani eza lisusu te donc nakomi bien. Bon, Nayaki, déjà ça fait un bon moment que je suis à na maman. Par rapport à Kao, moment où c'était très grave. Dès que Yaki docteur Kabe. Maman a un problème de cancer à ovaire. Alors, il est qui depuis Bamboula, et compliqué qui est santé. Tout tamboli bopito ya minene ya ville Kinshasa. Qui partout, tout kutana minga. Ongane mtambola kana ngai. Na tamboli na maman presque hôpital minene. Tokutamina ba médecin directeur général hôpital. Alors autant ba kuma hôpital société pour ne pas créer des problèmes. La situation est bandée pour changer. Maman a eu le même problème. Et bandé ko s'aggraver et comment il tient le niveau ma colonne nyo sizo kauka a kota pour la société pour que maman alala na mutu et sengeli amela baso ki faire c'est bon que qui ça là donc situation bandé ko s'inquiéter biso nyo son alimentation et comment qui vraiment très grave yangone on avait trouvé donc quand même pour ça pour soit idée to bunda na mambo que to meka ko mema banda mais maman koki de bandé ko permettre biso alors ngai ko mona yeboé eza temps na yaki na maladie na mama o na so betela bino témoignage eza mama oyo aboti ngai donc na ko kende te na ba pesa témoignage ko ka na solo la na lobela no eza mama na ngai mama aboti ngai yende mutaki na ka oyo de na zolo ba boye na yaki awa to bandaki déjà traitement donc la personne ni un fois ni 10 fois de loko moko te o peto yeba na yepete okuta ni zakande to ina kabisa ye numéro ne peto zonga na katsa kabisa mana zo rassurer bino. Maman Zola calmement, maman comme kotambola normalement, abandi ko sala musala yemo pazo tambola zo sobola donc problème o ya cancer ya ovaire ngake liya maman na biso ndenge nazo yebisa bino bandi ko na ngai témoignage frère vivant maman a soli normalement aosa makambo nyonso mobile o anga nyoko mai pona poison na ye na ke kuna balaksenga docteur Kabe na komi kuna docteur Kabe fait ce qui se met na kinya pila bakinya. L'aller à maman pour la prostate, la prostate. La prostate, et vous me dites, c'est le petit de vous l'avez balé, la doit être sauté. C'est quoi, n'ayez pas docteur Kabe, entendre l'engaille, à passer à bâtisse. Quand la semaine, moi, on a mis bâtisse, na moni son na ngelongwe, et puis na commis, on a bien, on va bien. Son de paix longue. Or son de sali nanga bo 6 mois pour longo na kuzonga ça ma sube bi mabiete. Awa
naye pas docteur Kabé na milikisi kaka semaine moko na milikisi apesi na kisi son de longwe na ko kosola très bien na bien bon na ko tika ndeko na ngai oyo tozali ja désespéré que aboyi kobika abelaki nini? Abelaki hépatite B na cancer ya foie ya solo. Oui. C'est que ndenga bandaki maladi bongo botikala ko kende ko lukata solution côté mususu te papa. Otina hôpital minene malgré tozali na hôpital oyo tosala publicité te na hôpital wana mais otina hôpital minene o place mindele bateka. Ya solo. C'est que biso maladi wana eza lokola maladi ya sida donc bando zwaka bakisi tini kola. Sikoto mboye na awa et pas docteur Kabé nini esalemeli? Bon, liboso azali kosumba na difficulté eloko ya liboso yango wana ezali base oyo yango nde ezasala libeni kaka mais sikoyo mikolo kaka toyaki awa ezalaki un certain lendi nde mokolo oyo akomaki kosala salite na ye très bien et puis akomaki mpe kolia très bien jusqu'à présent tozoloba azolia très bien mpe azoloba kitoko neti motukutu azoloba mpasi te ya solo wana papa. C'est que mpasi nyonso azalaki nango oyo mema bino botambisa partout wana donc eza sute eza lisusu te. Papa me makambo ozoloba eza solo to eza boyokani na docteur Kabo oloba kaka liboso ya caméra? Nazoloba boye po ndeko na nga azali de à moitié mort mais lelo nazosola na ye tozolia na ye ensemble donc nazomona mpenza ke makambo ezokende malamu mpe akobika ata maladi lokola ewumelaki bakisi mpe ekowumela me akobika po sikoyo nde aza deja na sante moko deja bien. Nayaki na bando koluka lobiko natimisamaki ntango molai na tiba oyo ya mikuwa ozokaka fièvre kolemba makila ezosila me apesi nga kisi changement eza nango nakomi makasi koyoka mpasi mingi na makile bandaka kobimanga mingi na seigne pendant 6 ans. Ya solo mama 6 ans. 6 ans wana nasali ti naye komona mama ete na koti boechographie nde baye koconfirme koye naza moyango ndele namonaka papa leki na télévision nayaka awa nayaki koluka hôpital namoni naye awa nabandi kozwa kisi bana bandi kozwa kisi awa makile ebimaka lisusu. Oh mama makambo ozoloba eza ya solo. Ya solo makile. Oh mama Elisabeth nini oye kosala awa? Pasi oyo bazwaki nga chirurgie natamboli mpenza soki bambola kombie naye nkutu ekoyeba bambola yango lisusu te antuka nayaki awa nayaki na pasi nalobaki na papa ngai nazali awa naza na pasi papa sunga ngai naza na pasi naliaka lisusu te kolala pasi makambo nyonso pasi pasi na nde nini seke badouleur wanda osala makasi badouleur eloko moko etambolaka ngai awa soki etambola ekoti na liso eyeni motu ala ekangi motu sikoyo obanda omela bakisi te nazomela bakisi sike nini tokei te hôpital nini totamboli te ya solo sike nini totamboli te sikoyo ntango oyepa docteur Kabé ayebi soki ezalaki maladi nini ntango ayepa na ngai napesi maladi nyonso aza papa nayebi bakisi oyo apesaki ngai nde yango wana esungi ngai esungi yo na ndenge nini mama azala clair esilisi ngai pasi na ngai biloko wana ezotambola osu te na mutu ezotambola lisusu te nakomi kolia na mino nakoloba nkoto na bandi koloba okomolala kimia nakomi kolala kimia mama tika koloba papa na ngai mais ese boyokani te d'abord po masolo ebele batémoignage ebele okoma opesa ba TV mikolo oyo balobaka eza nde bato bayokanaka na bato bapesani bambongo mpo bapesa témoignage nankutu nalobaka yango ntango kokende donc oloba yango lelo mpe osaleli yango lelo ngai moko naye komona kimona meso ya solo kimona meso naye komona kimona meso nazopesa félicitation na papa na seke yo mpe olie mbongo kasi nalie mbongo te oui docteur Kabé oyo tout omoni oyo kaka yo moto obikisi bango oyo tu image oyo nazomona na bato nde bazoloba mpe namoni différence ya centre oyo na ya Kabamba bakiti boye baclimatiseur salle VIP boye kabukoko kaka to olingi okotaki mundele akotikala kokoka yango te nayebisaka bino
bazana ya façon na bango biso tozala façon na biso ngana lobaka na yo ndeko na ngai Fofana ndima ndeko na yo kende liboso ndeko na ngai kozala na motema lokunda te soki ndeko na yo akei musika betela ye maboko ngana ti docteur Kabe na lobaka boye un vrai ne tombera jamais pona ni na zoro babongo ndeko na ngai docteur Kabe numéro sur sera na bino émission numéro na yo ndeko Fofana eza na télévision YouTube numéro grand maison eza na télévision oko kuta ndeko ndoki moko abimi kuna docteur Kabe asali ngai boye docteur Kabe asali ngai boye pona ko décourager grand maison yebisa ye boye songi kende okutana na ye soki omuna akobenga ngai nazo se rappeler ndeko Lézard ndeko na ngai Nzamba Pambola député national en tant que président ya ASER ndeko na ngai na action commune pour la République na lingaka yo pona ozalaka boy ndeko na lingaka yo nazo se rappeler pona nini mutu moko abenga ye na wapi na Suède o docteur Kabe azimbo na ngai boy na boye papa na ngai biso monde na biso eza monde ya mvutuma akobenga bongo di fode nasara boye bango na ndeko na wana baka bona nakoseka yo pona ne nazo seka yo malgré abengie yepa ben docteur Kabe mena moni mutu moko abenga ndeko na ngai mais pona nini ozinda ozwaki mbongo ya mutu moko songolo pakala nebise papa nanga pesa nga numéro 1 nazo rappeler mbala na mbala makambo ça fait presque 5e rappel nazo yebise bongo ndeko abenge na bengi ndeko papa na ngai yo pesa nga mbongo na Suède na pesa nga mbongo boy o pesa nga docteur Kabe mbongo est-ce que yo pesa nga mbongo papa est-ce que bon qui sont les arendeni parce que pour na yiba kisira ngato papa to benge mutu te papa nga limbisa ngai ebisi ndeko Lézard yebisa ndeko wana soko lingi ozana kindoki ya famille na yo lokande kona yo koloka ngai te za passe oza mulubu ya koloka muyaka okotika koloka ngai parce que ngai na lobaka boye eza temple du roi Salomon en tant que le bâtonnier na ko neutraliser makambo nyonso ale na se pona koyeba ke docteur Kabe aza bien il faut que tu premièrement santé na ye hôtel yango est-ce que aza nene otiaka ba centre ezaka ba principal placement de c'est ça yango na kosenga na Fabrice o aza na réception Manix Kimbolo est-ce que iko yebisa biso tango docteur Kabe alongwe Kabamba Bokasa eza principal kokende bon marché ko uta bon marché ko bima Wileri to kokende marché central Bokasa Kasai okolo bate ko yebi Kabinda te ko to yebi Kabamba te mais tango a changé adresse parce que ba teki lupango wana c'est pas dit que docteur Kabe futa ka loyer c'est pas dit que docteur Kabe a sala aventure de ba soda pe aucun jour to mona bureau de service à renseignement, service à DGM, police, FARDC, baye na place na ya musala. Côté on pena ngai na zapote parole te, mais jamais ba temisa na zapo na docteur Kabe. Total nanu esika akei. Changement nini to eloko nini ya sika oyo amemi na installation na ye. Le la télévision za radio te o azoloba epenge Fofana na tambola ya makolo na tambola na transport emonga mope na kumbaka totala na bino docteur Kabe akomi wapi toto komi wapi na centre docteur Kabe œuvre yango moko eloba ke yo po so ngai na lobi baba atuneka ba mituna po ba la na ye oboyi ba ventilateur otiki yango na kabamba na cabine otie ba climatiseur pour na musala na yo
Peut-être chité. Moutoumora tuninga Fofana et tuni abiso docteur Kabi. Pourquoi Taraka basé? Pourquoi Ola Taraka basé? Réponse. C'est le attaque grande maison. Œuvre ne tombera jamais, mon frère. Tout type de tuberculose osseuse, tuberculose pulmonaire, tuberculose ganglionnaire. Tala omoni tala ba ganglion. Eza ko vimba boy. Oya ba pulmonaire. Osseuse ba miku wa pasi, douleur généralisée. Bosuki sanga. Puis psoriasis, eza maladie incurable, mon frère. Bosuki sanga. Sarcoïdose. Bosuki sanga. L'esclérose en plaques, problème neurologique. Ba nerf zo kufa. Mutozo ko ki zengi. Tala ko vimba boy. De bosuki sanga. Hémophile, hémorragie interne. Osant a posé à détail, il y a qu'à sur place, toko détailler chaque maladie. Nous aurons sali c'est ça. Maladie. Merci. Alzheimer. Problème neurologique ko bossana. À cause de la gamme étrazana bâtonnier, à côté que yango esika wana ake te. Il y a qu'à sur place, toko détailler. Bande ko ya prostatite. Même à très grande maison, il y a beaucoup de prostatite. Mais cause des infections urinaires, mon frère. Il y a comme on a pensé à Kambundenge Zotoka. Ozana de konayo problème est tout type de cancer. Bosuk Sangay. Cancer du col utérin, oya matrice. Tumeur cérébrale, cancer ya mutu. Cancer du sang, Bosuk Sanga. Vous ne pouvez pas sonner mutu ka plaque exacte. Ndekonayo a wutu ko yebisanga ke nakendaka sika moko songolo pakala. Moi na dénoncé maison ya Batouezate. A yebisinga le boye le 28 mars. Docteur Kabé na indiqué ko za grande maison. Nebisek ngana za grande maison depuis kala. Boye bakangote hein. Boge bangalelo. Tisoko moni ndeko ya koti penza na mona ni na lubwaku. Toro bamboni. Ba che penza na mabele. Pondi bangai. Na mulakisaki ye penza pona cancer du sang. Ya makila amona penza makambo akendaki na sika moko songolo pakala mais oyo na ebisa bino boye oyo eza nzete ya Congo baoba yango yoto nazo katisa ba congolais moko na ngambo ndeko na ye aza na problème ya insuffisance rénale bosuki sangai bobona boya komona makambo te ndeko na ngai azalaka boye des années, na côté le malokola noé, insular. Azo pese batu message. Ah, papa, ils ont kamoka le kutame. Ou dit que combien, ou ba congolais bazo kouf na bozoba. To sololi na ye. Ba salé, ba détecter que vous avez un cancer du col utérin, tumeur cérébrale, cancer d'intestin, cancer du foie, cancer du sang, cancer des os, cancer de l'anus, cancer des pénis, tout type de tumeur. Mais bon, c'est grande maison. Alors, Bakabongo, mais alors, Bakabongo, Azasira, Namalobane, Nana Kosuk Sangai. Congolais, Nani. A Kolobé, la mabe pour la grande maison. Kaka c'est là. Bosuki Sanga. Bandi, type de cancer, type de tumeur. Tout aussi, ça va être. Et monsieur, Ozana, on déconnaît à Liboma. Bosuki Sanga. Bandok ba épileptique na la jandek chaque fois kokoye ndeko na yo kaka ba retour kaka mutezo sala bien te mais bon na lobi hein mboka na bino bozana ba tomate na mboka woyo basi bazate mais mibali bozala ba interprète ba indien endo na biso yango wana drapeau ya mboka na bino grande maison. Et si kanyo sobino boko tambo na boko tangane bisiki boko kende. Mibali, bana mibali oyo penza ba nalobi boye. Ba mamu bakimi bino na ndako. Ba ya ba makaso na baba. Nalobi boye kolia makaso te.
yaka tokoma kombo na yo numéro plaque. Plaque na bino ya mobali nyonso tu ya monde entier. Tokopesa mobali nyonso tu 40. Olia mundongo. Ndeko na ngai. Bolongora mindongo, bolongora nini? Boya kozwa penza numéro na bino ya mibali nyonso tu. Okokota na mutuka ya bato na plaque numéro bien identifié. Mais yo mutu penza zo tambola. Kaka na net eza numéro ni. Okoza le rond-point lokola kimpanza te. Lokola rond-point Dr Kabete. Cabine A6 bis. Na lungwa toza na nouvelle adresse. Cabine A6 bis. Oh, bah, ça va quitter qui c'est ça. Oleki Kasai, presque. Bien climatisé. Deuxième avenue, mon frère. Na lobi boy, toko kende nango beaucoup de jours mususu bokuti gombe wane comme docteur Kabe. Archenoi. Na lobi boy, Arche de mon frère. Bokuti gombe mobimbe comme ya grande maison. Ah oui. Hein? Zamba apambo na bokeli mobimba mbota. Maison après si ma piscine toko mope mbota. Après si vraiment Manix Kimbolo. Mwana oya simaka bilili. Vraiment zolo nzambe apambola yo vraiment esika yo zali vanda kimia wana eza esika ya bawe biso ezanzela biso nyonso nanzoto kaboni mais l'esprit eza même parce que na kotika yo te na omona ene nga simbi caméra malgré o eza besoin to ko dénoncer tisuka et puis Didier Kwiku mais grand maître apesi mbote amarula mafuta masanga mafuta kitoko zamba pambola bino mwana mobali Fofana epenge na benga mwana oyo penza ke lunette ya Lumumba eza elongi oyo il faut bokanga ngo bien botika penza eza lokola monima ya mboka na bino et puis ndeko Elezer ndeko na ngai zambe apambola yo parce que ko représenter grand maître temple du roi Salomon soki baloba na bino eza te ndeko na ngai tokotela maboni ndeko na ngai ndeko Amos lobaki grand maître apesi mbote et puis petit na ngai oyo Dieu m'a cassé là mais la lutte continue grand maison suki pembe mutoko sabinote eloko wana ekokoya ndenge nini mais bon ça la comme lokola kizengete 90 ans 95 ans 95 ans mais wana ndebo kutanga penza mais boye ba penza ke simana ngai pipi yu bazali boko sambwa o penza za volcan merci bakunit moto ezo fura kaka merci le monde to sukisi émission et ça le bâtonnier Pharaon aloko taki ba nani Moïse nanzela nakati ya mai mais ba kiteke bangonde ba koyeko bikisa bana Israélien mais ntilio tozawapi mais tokomi wapi yeyo suka mboka na ngai yango tozaka na bango merci docteur Kabe TV Zangunga attaque bateau magique ça c'est docteur Kabe merci yo moto andi biso na retard oyokiti docteur Kabe bateau magique azalaka toujours na base c'est ça soki na moni neti guinéen neti malien mais ba sénégalais ba ataka base mais comme ba malien ti il y a la différence entre sénégalaise c'est ça malienne tchadien ivoirien mais là na pesi merci na Amos Lubaki Manix Kimbolo et ça la bien comme on a bolengé nanga bazo faire comparer ngana Patrice Emery Lumumba. Qui est Patrice Emery Lumumba? Premier ministre ya mboka na biso. Moto a sala tout ko benga na mundele koto premier prophète Simon Kimbangu alobini moto mundo akoma mundele ti. Mundele akoluka akoma moto mundo. Nana ndima ke no moto mundo akobala mundele. Akoma mundele na France koya na ye na Congo. Na mona kalolege bendien ba yebi bukoku mozoma no Kenya centre docteur Kabe azo traité indien là nde na sukisi mais na kozanga ko dédier émission oyo moko mama o alandaka to komi wapi na o souhaiter botama elamu bana lokola nga basala ki est surprise aza moto na tembe makasi mais jour wana yemo ayebaki RT asutuka ki bazwi bakoko na ye baye na gâteau
est-ce que Manix Kimbolo akolo bananga même langage okoza la ntembe okoyeba nyonso mais dans la moto aza maele koleka o maman landa surprise joyeux anniversaire maman joyeux anniversaire merci non docteur Kabe nga azana nga mopanzisa on asali na nga musala Manix Kimbolo na ordinateur asali ya musala Dieu makesela na caméra asali ya musala bongo yo komela masanga pesa mabete mena suka olobani osuka na osuba lobby ba olobi réuni merci.